La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Tambola na mukili o mona makambu bandeko nanga tambola na mukili o mona makambu. Lelo toyena likamba Ritki Manga en tout cas ba audio eza Xile Botelwa TV mikolo azoya kaka na système ya ba audio. Ritki Manga très fâché, Ritki Manga kotisi makambo fallait pas kotisa. Ritki Manga lobi bilobela alobi o esengela ki aloba. Mena kotala boye Ritki Manga yemoko nde apubliaki video na compte na ya TikTok. Eza coquette te mutakende koza video wana pour que a partager yango. Alors na ebite kombo ya coquette na kati makambo oyo ezo sala nini pour Ritki Manga yemo konde atiaki video na ye na réseaux sociaux. Bande onanga likambo eza grave. Likambo indi awa alors na otiki la bino Ritki Manga toyoka ye nanu toyoka nanu posa na ye toyoka nanu ide nini oye asayela ki video oyo ya kobina boye. En tout cas pona bato bamona ki video wana te nazotia video wana après tokota na video o Ritki Manga a lobi o a expliqué même à côté voir même na makambu ya beauté image. Na ebite beauté image yango atika ye na défaut tondengeni tandis que beauté image déjà comment na ye marié beauté image déjà sala na ye vie na ye déjà vivre na ye dana coquette ça o internet mobimbe yebi o pe l'état yebi bango o pe église pe yebi bango po basala ba mariage na bango nyonso wana. Mais likambo kamwa toye barate soki ezalaka problème nini toye bité en tout cas ba audio ezali ba video ezali on a la bino to landa nanu après ngana bino to continuer na analyse na biso pona Ritki Manga bato musu ba lobi keza ba délire na ye eza ba sentiment na ye avanda ka sali na video na ye pona koluka buzz pona koluka visibilité pona koluka ba lobela ye kaka ndenge ezalaka encore ba lobela ye kala. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
encore balobela ekala bandeko nanga batu tout balobi ke azoluka azonga na actualité azoluka balobela ye azoluka visibilité wana selon batu nde balobi bandeko bino mo bauti komona pibi wana ya Gavker ka ndenge zalaka Gavker eye pona kosunga biso nyoso Gavker eye pona kosunga alors ndeko ozana ba maladi o batangi wana na pibi wana touti kolekisa ya Gavker ko hésiter te ya kobenga bango numéro eza wana benga Gavker okozwa solution na maladi nyoso o yo zanango yo o melaka bakisi yo o komaka mumeli bakisi en tout cas benga Gavker okozwa solution na maladi nyoso o yo o zanango alors bandeko na kaka ndenge ezalaka bonjour bonsoir boyebi na bandaki sans kopesa bino mbote bonjour bonsoir yango e dépendaka vraiment na air okolanda biso donc air okolanda Irsil Botelo TV nde okoyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Je vous aime beaucoup car ande bolingara nga pena lingara bino mingi na loba toujours totsaka numéro na pona ba remarque na bino le numéro na biso eza wana pona batu nyonso ba moni ke bazana remarque ya kosala okoki kosala remarque numéro na biso eza wana ozana pub moko omoni ozana entreprise moko omoni fo pub nango eleka awa na Irsil Botelo TV en tout cas ko hésiter te ya ko contacter biso numéro na biso eza wana bandeko nanga abonnez-vous commentez likez partagez biso sur Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger, partagez vraiment partout. Pour n'abonner à Sika, en tout cas, bienvenue chez Irsil Botelo TV. Tant que vous abonnez, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. Cloche de notification que sungayo prochainement. Tant que vous avez analyse na biso, okolanda yango esika nyonso okozala. Sans plus tarder, dans autres la bino vidéo, o yarit ki manga o eluki problème na réaction na yendenga réagir par rapport ya bato oyo ba tsali bongo ko partager ba vidéo na ye. Alors mbote na papa na ngai putu machala ba depuis Cape Town Grand Central mbote na wesi kozali mama nanga linda bukulu ya balinda bisous Madeleine Aketa de Irsil Botelo TV bisous esika ozali donc batutu o bolingara biso grâce mpoi et place ozali ba bisous na yo bino nyonso bolingara biso nzamba lola a pambola bino alors bandeko nanga tokota na mama na likambu na sombela ya likambu video yango o créer problème o eluki makambu na internet tolanda yango elongo na bino. Voilà bandeko nanga bomoni video on ateli bino video wana yango nde eluki problème na internet kaka nde bomoni rit ki manga azobina na ya lataki na ye couper na ye azobina na ye na baventure na ye asalaka bino mo boyebi air moko boye pena bimaka na lokwa mo liboma na internet air moko pena yaka mabe air moko abinaka na ye penza donc aleka kabinaka video yango wana o créer problème après na hôtel bino réaction na ye par rapport ya batu ndenge basali ba publication ba vidéo na ye batu bazwi yango na compte na ye moko nde bayaki ko publier yango lisusu na Facebook ko bimisa yango na TikTok et puis ko panza yango na ba page. Avanda ki bongo te, avanda ki takanga ki munoko te, ayaki pe na ba réponse na ye, ayaki na ba droit de réponse na ye po na biso batoto bimisi lokola ba vidéo na ye ndenge to ye kotie la bino, ayaki penza a lobaki. Alors bato muso ba lobi ke non, affaire mobile ezalaka bongo soto ke na ngamba Pandora to mona pe ndenge moko, Pandora pe kuna kolela milelo koleleke ezongi, bon eza affaire ya mobile, alingaki bote image mingi ritki manga alingaki bote image, yango air moko boye ba dépression na ye esalaka ye bongo air moko azaka soka ye asala mwa ba délire mo po aseka mais malgré ça na sa motema azalaka na kanda malgré ça na sa motema ba mambo ezalaka ebele yango bomoni ba réaction na ye ezalaka bongo selon batunde balobi mais chose grave ye moko ye na internet alobi ke etali biso te alobi nzamba délivrer na beauté image po azo mobile ya age na po beauté image azalaki mwana mukie wana eza maloba oyo ritki manga abimisi devant devant TikTok nyonso azalaki na live nde alobaki ba makambo wana alors ndeko nanga tielanga j'aime bien aimer vidéo bino boyebi ya bino Irsil Botelo TV alingara mingi ba j'aime na bino donc aimer vidéo et osa malamu mingi to landa nanu ritki manga après toko zonga simanga na bino to landa nini ndaku nanga nazofuta te babimisi nga libanda badégage nga na ndaku na bana nini bana nga bazangi bagute nini
mobali aboya yo bazoba bayeba ata délivrance te ndenge ezalaka. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire délivrance? Donc nous avons délivré mais faut mon bel âge na na mon bel mona moke bino bozo benga mon bel aboya mon bel ngonde na. C'est non yon a tel avait peut-être chercher au raté yo. Naebisi ozolo ngonde na lelongo zabla héritage à famille. Chacha bloqué nga ye badas o guerre badas o bloqué. O bloqué nga badas o yo ma chérie. O bloqué nga badas te. Chacha bloqué nga badas te. Au bloc à Kitoko, merci. Yo, évitez les hommes de ça la différence. Il y a Rosalna Mundele to Mutu Mundo. Mindele zone avant les arabes. Biso batu Mundo zone avec les arabes. C'est ça qui reflète que je suis un Africain. Vera on a autre rêver coutouté. Nazana bino a tinati. Dimine télé. Ça va retarder mental. On va ébiquer à foufou. Ébiquer à ça la semoule. Semoule faut ça on dit pas ma col. Semoule pour ça on dit. Donc si on y a la table d'ailleurs. Azo ça la semoule fait tout non. On y a la semoule ndenge nini o. Olinga semoule peut-être ya makasi. Elo ba yebika yango wana. Semoule peut-être ya makasi. Mais intégration ba yebité. Que une belle femme c'est une femme qui est grande de taille. Une belle femme c'est une femme qui est mince. Ba yebi ya moté congolais yebi ya moté. Mais so tourner kara tomso na rotumba. Ndenge ko expliquer yo parce que ba lula ko lia semoule na ko lia na ndetko loka. So Monica Bilora ko lia lule mo kocha alia kaka. So Monica Bilora ko lia lule mo kocha alia kaka. Yango ko matala. Après ça, au fin, on a taille à maman 5 enfants. Je suis une belle femme. Oui, moi je sais, je suis une belle femme. On a retiré la complexité. On retire la retiré. Bon, on fin, on a zanga les sortes, on a zanga les belles en l'élo. Mais nous, on remarque des beaux fins. Moi, je m'avance toujours à m'habiller comme je vais. À quoi ça sert de jouer avec un... Parce que dans ma tête, je suis une belle femme. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait toujours, Rita, tu es belle. Ma grand-mère qui m'a élevée, toujours, Rita, tu es belle. Le monde, toujours, Rita, tu es belle. J'ai grandi avec ça dans la tête. Personne ne peut m'arracher ça. Je suis belle. Platini Gilbert, on a mis bien en route Platini Gilbert. Depuis Nazara jeune fille. Naïs va dire nga Platini Gilbert. Ba on a ma soko na ba minene nga Platini Gilbert na nga toto zo tambula ba mindele ba la na ba padjero. Combien de mindele ba ya na lipong na biso ba padjero ba ya hotel ma ko ba ona za mos na bango. Parce que na banga na nga sida. Nga na za traumatisé na banga sida. Na mona mutu nyoso ka ndeta na sida. Ya on mutelo esunga ngate na vie parce que la banga sida. Tu as travaillé dans intercontinental. Tu as yamba tu o bazai ko sala bazao saba makamno ba mpona président. Biso to joie que hôtesse. Biso ngari da on a sala que hôtesse na intercontinental. Ba pesa biso ba uniforme na biso to lata. Tous les
patrons, je ne me vante pas, Dieu me voit. Tous les patrons au Bazaki Yaya, France, Yaya, Lila, prends les perruques là, je vais envoyer ça à quelqu'un au pays. Je vais envoyer la fille de mon frère, je vais lui envoyer ça. Ouais, c'est bon le chapeau? Tous les patrons wana bazaki na servir. Tous les patrons wana bazo tianga poids. Est-ce que je peux te voir après? On peut se voir après? Non. 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 Bah moi si ya muke, njoto mike moulaï. T'es trop belle. Oh là là, t'es trop belle. On peut se voir après? Non. On peut se voir après? Non. Bien sûr, elle a ma lettre, il y a des dollars. Ma lettre, va fondre le retourne dans les dollars. Si elle a accès à binongo, on a pas banga maladie. Ngari ta balaki sanga on pas moto pena linto bimanae na zo ma lettre ba dollar wana na boya. Na boya, na mona sida car na banga sida. Na banga na maladie. Ngari ta sona banga maladie te. Ndena rose à route boité. Je vous dis et je suis sérieuse. Si on a banga sida te ngari ta na rose à boité. Nazana ba camarade oh na robenga ba camarade ba connaissance oh ba proposant ba makambo belé na boya. Rita toke na Champs-Élysées. Rita yo buka na boepoani. Rita te noté à ba blinko. Rita to beta tour na Champs-Élysées to melara avant café to melara manger yo mo mona. Santé na kokate. Na kokate na zana chromosome wana te. Na zana chromosome ki ndumba te. Nebi sa ba connaissance sanga ba proposer nga pe makabo ba Champs-Élysées wana. Na zana chromosome ki ndumba te. Depuis na pesa bino kanda te. Botika nga na fanda na ngai. Parce que si vous me minga ikuna, bon moi na batomba molinga ngai nazo boya bo sepela na ngate. Depuis nous kenda ka mino ko message ko kende. Dis-leur l'essentiel. Tu vas congolais. T'es un bon capitaine. Un vrai mondial est en moi ça ma soeur mine ma belle mine ça mon vulgaire. Tu es encore vulgaire. N'oublie pas, c'est pas vraiment capitaine alors. Non ça encore vulgaire. Nana rola ta culotte nanga muke na tina soutien pas mal peine na bana nga. Bon yo rappelle sur ma toile nga dit maman va t'habiller, non? Parce que je suis mince. Bini ba poser na ba njoto moko eza vulgaire, ba njoto timbuka, ba njoto ya mo ça soki ba ndenge nini. Donc moi na yemo utanga otanga ba maman na zoganga. Non maman, va t'habiller. Maman va mettre tes habits. Nga moi na tellement na soutien pas na couper na nga. Azo na c'est normal, njoto zo dégager vulgarité té. Njoto na nga dégager vulgarité té. Je suis bien foutue comme ça et je suis fière de ça. Je suis une mère de 5 enfants. Je suis une mère de 5 enfants, 5 accouchements. Il faut féliciter ma taille. Il faut me féliciter. Il y a des femmes avec des enfants seulement comme des gens. Mais une femme qui est intégrée a félicité ngai. Abananga bela secret non. Yo longolanga péri. Dégagez derrière mon dos. Nebiso chacha. Moi lingi ma. Dégage derrière mon dos, j'ai dit Liliane. Dégage derrière mon dos. Va là-bas. S'il te plaît, maman. Ah, va là-bas, quoi. Non, arrête. Le petit va avec des chaussettes, là, tu vas me salir. Bonsoir, shopping. Arrête, s'il te plaît, maman, arrête. Il faut écouter maman. Ah, il faut me couper mon live, Iko. Ah, bah, demain, on va aller au bêta banate.
Tolandi réaction ya Rit Kimanga, tolandi réaction na ye alobi ke beauté image azaki mobali ya agi na ye te, alors nzamba délivrer pour que azwa mobali ya agi na ye. Donc ce qui bolandi est bien selon Rit Kimanga, selon Rita Kimanga, vidéo wana oye atie selon ye alobi ke vidéo wana aola ksatayi na ye po aza mama ya bana 5 mais urundi mateke aza mama ya bana 5. Donc pona ye ana ye d'accord, pona ye ana ye bien, pona ye vidéo wana tie eza nango mabete, pona ye vidéo eza nango bien. Donc alakisi nde batutayi na ye aza mama bana 5 mais tala ndenge azo nuna te, tala tout ça. Na nyonso wana Rita Kimanga okoya osali no ba video olobi na yo osali no nyonso koko sala okoya osali no me batu ba mona kaka lokola beauté image atika ona défaut. Batu ba mona ka lokola beauté image atika ona défaut. Et surtout oleka ka lisu na internet pour sala ba video na yo tango kendaka Congo binaka bako bina Rit Kimanga e bandi nango lelo te. So bo koti na ba video na TikTok. Bo kiti pena même tina se bo mona ke Rit Kimanga zakine muta obina déjà na ba video na ye. Mais lelo batu ba koma mona ka lokola dépression banda kwa nani beauté image aboya ye. Banda beauté image atika ye nde komisa ye bongo batu ba koma oloba ngona bandenge na bango. Batu akoma olobango na bandenge na bango à un moment donné il faut qu'on se respecte rapé tango surtout maman ya bana 5 il faut se respecter ba délire mususu oko sala ngo po sala ngo pesi nango suki nango na vidéo te biso ba auto sala pe na ba vidéo mususu to filma mais vendre na téléphone to tango public te oko sala no vidéo na mo po tango pe privé va nango na place au public yango ka batu ba mona eza vraiment kitoko te. Eza kitoko te lelo koma ofinga malikolo beauté image et comment se resali bo souci à beauté image ozong sa bo souci à beauté image alors eza kitoko mingite bande onanga na yaki ko umi ya liboso na bino te na yaki kaka kolakisa bino tope koyokisa bino réponse ya Rit Kimanga par rapport ya banungu tope par rapport ya vidéo et bimi na internet alors tolongola komba kokete ça na makambo opo ça n'a rien à voir donc kokete ça na yana likambo te donc ça n'a rien à voir na mamba kokete azana likambo beauté image te Coquette azana likamba Rita Kimanga te ba weli eloko moko to Coquette aza en dehors ya makambo o to bimisa Coquette vraiment na dossier opo aza vraiment na dossier ote dossier o eza problème moko o ezo tala beaucoup plus Rita Kimanga ye moko ba délire na ba makambo na etali moko etali Coquette ça te merci na bino obozara wana pona Irsil Botelo TV ba yanga merci na bino ba ona so bolandaka nga na boke bino so na lingara bino nzamba lola a pambola bino ndeko nyoso koti na Irsil Botelo TV mbala liboso en tout cas au s'abonner si c'est la première fois au s'abonner au commenter liker au partager nzamba o pambola onga lingara nga ba partage na bino po yango de ça avancement ya chaîne na biso alors partagez biso sur Facebook TikTok WhatsApp Messenger nzambe ako pambola yo ngana bien tokutani à la prochaine occasion ce qui t'attend nzambe azongite bisous bye Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo
Plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.